Vérité ma caisse, y'a une femme africaine. Vérité ma caisse, y'a une maman sociale. Vérité ma caisse, y'a une estrela mola. Vérité ma caisse, c'est l'unique en son genre. Pour le coué, y'a Iguette. Vérité ou ma estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos. Vérité ma caisse, vérité. Libembika les bourgeois. Ma caisse ou ma estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos. Vérité ma caisse. LNS Production. Termina biso to partager lelo. Nós estamos aqui a compartilhar hoje. Quem a voleta bem a pato to tambola kana ba. Temos dois tipos que nós caminhamos com ela. To tambola kana ba enemi. E bongo moko na kati ya basi o mibale. Uma dessas mulheres. Alala ki mwana na ye. O meu filho da sua filha. Pendant que alala ni mwana na ye. Claro que o meu seu filho. A comprendre que mwana kufi. Entender que essa morreu. Pensa nga avec la société. Priez Dieu. Olha Deus. Révélez-moi. Revela-me. Nini o na kosa O que eu lelo. posso fazer hoje? Na ritme lelo. No ritmo de On hoje. a réussi lelo. Vai ter sucesso On hoje. lobby na ngeza ba. Merci beaucoup. Nous avons téléspectateurs, nous sommes téléspectatrices, nous sommes partout dans le monde. Nous sommes en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. Bambote Ebele, na Paris, à Maman Vérité, marqué c'est la polyvalente. Les lots à l'équipe, nous sommes venus au la Maman Vérité. Pourtant, les gars, la Maman Vérité, après ça va venir personnage. Les lots à l'équipe, la personnalité, le la laser, Niki, marqué c'est la polyvalente. 4 fois Maman, Ndege Amesana Koloba. Les lots na message na biso o toye na ngo pona ko pesa na bana nzambe nyonso ko na biso na bi ke message ya lelo e ko édifier ma botebele e ko instruire biso ma message ya lelo e ko salete bana nzambe belé poza la béni et sika nyonso bozali vraiment na ko tira attention ya bande ko nyonso boza partout bozolanda ngai bopesanga matoi te mais bopesa nzambe matoi soki botali Maman Vérité makie c'est botali la sœur Niki aza ne lokote ya spécial oya ko communiquer bino kasi na pokwa lelo pe na mokolo lelo botala la sœur Niki te mais boyoka liloba moko de la part du Seigneur oyo ekepambola mabota ebele. Sans plus tarder, nazo pesa mbote na ngai na mon conseiller privé papa oyo azo salete Maman Vérité asunga na mate ya malamu oyo azo salete Maman Vérité azana ba encadrement ya malamu na misala nyonso azo sala l'évangéliste Timothée Manuel Pedro na altar de Fogo le visionnaire de Milipador papa Timothée Manuel Pedro wana conseiller privé ya Maman Vérité makese pe maman conseiller na ngai lisusu Maman Raquel Christovan na église la consolation des âmes et pe papa nanga Christovan papa Chris notre général ya armée ya Angola vraiment na besi bambote na bantoma nyonso oboza partout bozolanda ngai sans oublier na papa Flori Chigo Tiango moi collège na Katia France na Saint-Brieuc pe évangéliste Rocher moi kuna hôtel de feu. Sans plus tarder, to kangamiso na biso, to pesa nzambe lokumu, pe to introduire sujet na biso elongo na lisugi ya molimo mosantu. To tomboli kombo na yo yawe mosantu na Israël. Zambo ovandi bisika mosantu, bisika bilekinkembo pe lokumu. Bisika lokona bana bato nyata te pe loboko esimba te. Zambo pesi biso makoki opportunité na après-midi alléluia koloba na par na yo. Yango toye kotika moment oyo na maboko na yo eza na moto moko nzambe oyo aza sensible avandi pona ko yoka maloba na yo na pokwa na lelo tikete nzambe molimo santo na lingi Maman Vérité la sœur Niki a disparaître kasi polo paraître na kati na liloba na yo ko pesa vie et pas na peuple na yo kolo soki libota na yo emoninga na sa loka spécial a ko communiquer bango te kasi nzambe ya lola tiketo tia maloba na yo malobo eza na pudeur maloba oyo komema transformation maloba oyo komema en plus maloba oyo ko édifier pe ko éduquer peuple na yo kamba biso na lisunia molimo mosantu na kombo mosusu te na kombo na mokonzi Yesu Masia le grand vainqueur du Golgotha ndeto bondeli amen. Ya merci beaucoup tokoti nakati ya likambo na biso o evandisi biso awa na après-midi ya lelo. Obrigado muito por que nós levar para sentar aqui na tarde de hoje.
Termina biso to partager lelo. Nós temos aqui um partilhar hoje. Qui a volé ta bénédiction? Quem roubou a tua bênção? Nani aiba bénédiction na? Quem roubou a tua bênção? Nazolobela mingi na bana nzambe. Estou falando para o Filho de Deus. Eza pe l'occasion malamu na bikelamu ya nzambe ba bénéficier na kati na parole oyo. Mas uma boa ocasião para as criaturas de Deus beneficiar dessa palavra. Na kati ya bana nzambe oyo nazolobela na après-midi ya O Filho lelo. de Deus está falando na manhã da tarde de hoje. Toza na banzela mibale oyo totambola. Temos dois caminhos ao qual nós andamos. Soit toza na sorti mibale ya bato totambolaka na Ou bango. temos dois tipos de pessoas que nós caminhamos com eles. Totambolaka na baennemi mpe na baami. Nós andamos com os inimigos e os amigos. Lelo tokolobela plus baennemi. Vamos falar mais dos inimigos. soki nzambe akopesa biso lisusu makoki lobi tokolobela sur baami. Se Deus também captar da manhã, vamos falar sobre os amigos. wana nazolobela na bana na nzambe nyonso basere mpe bafrere batata mpe bamama. Aí estou fazendo a todos os irmãos de Deus. biso nyonso moto akosa biso te totambolaka na baennemi na baami. Ninguém nos mente, nós todos caminhamos com nossos inimigos e amigos. ennemi aza nani? Quem é o inimigo? soki nalobi likambo ennemi mutu mosusu azolanda biso kokomprendre ta mosu ennemi azaka ndoki nde tomesana Se eu koyo. faço inimigo, para pensar no inimigo, eu sou bruxo de a ennemi akoki kozala mpe ami na yo. O inimigo pode ser também teu amigo. akokozala mpe oyo obengaka mi intime na ngai. Pode ser também teu amigo íntimo, qual sou wana aza plus proche na ngai. Aquele é mais próximo de mim. wana aza mobali na ngai. Aquele é o meu marido, aza mwasi na é ngai. minha mulher, aza papa na é ngai. meu pai, aza mama na é ngai. minha mãe, soit aza mwana na ou ngai. é meu filho. ennemi oyo nazolobela na poko ya O lelo inimigo está falando na tarde de hoje, aza moto aza pene na ele yo. está perto de si. sans plus tarder nakopesa passage Você biblique mais vai passar toda a passagem bíblica. po epesa biso accès ya kokota na kati ya introduction ya sujet tozolobela. Olha, na internet nós estamos a falar. tokosenga lecteur na biso akosala biso lecture na livre ya 1 roi chapitre 3 verset 16. Vamos fazer a leitura do primeiro de Reis, capítulo 3, versículo 16. atangi na kombo na yesu. Lê o nome de Jesus. Natangi na 1 roi 3 na verset numéro 16. Bible le Bible. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. Maloba natande yango. Amen. Primeiro de Reis, capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei para receber o seu verídico. Ok. bible elobi na biso boye Ela nos diz: ezalaki na basi mibale ya ndumba. havia duas prostitutas. na kati ya relation ya basi wana tomoni bazalaki na intimité. Dentro dessa amizade, vamos que tem muita intimidade. na kati ya relation ya basi oyo mibale bazalaki bami intime. Na relação dessa mulher eram amigas íntimas. nini oyo bible eyebisi biso O que a Bíblia nos diz? bazalaki kosala vie na bango ensemble. Faziam a sua vida juntas, bazalaki kobima ensemble. saíam juntas, bazalaki kolia sali moko comiam do mesmo prato mpe bazalaki kolala esika e moko. dormiam no mesmo lugar. bible elobi basi oyo mibale base retrouve bazwaki bazemi. Aí vai dizer que essa mulher teve uma grávida. moko aboti apres mosusu aboti. Uma nasceu depois da outra segunda nascer. ntango baboti Quando nasceram, bible ezoyebisa biso ela nini nos diz o quê? ezalaki mokolo moko na kati ya butu Dentro da noite, balalaki pongi dormiram. bazalaki bango moko te na bana oyo bango Não babota. estavam só, até bastante que eles estavam com ele. ebongo moko na kati ya basi oyo E mibale uma dessas duas mulheres alalelaki mwana na ye. dormiu com seu filho. pendant alaleli mwana na ye Quando que dormiu seu filho, akomprendre ke mwana akufi. entendeu que a criança morreu. pesanga ame place ozali Amen, ozali. nakanisa moko biso nyonso tozolanda bozokomprendre nga Você bien não está entendendo bem. ntango akomprendre ke mwana akufi Quando entendeu que a criança morreu, atali na ngango mosusu ya moninga na foi ao ye lado da sua amiga, amoni ke moninga na aza na mwana bomo percebeu que o filho está em vida. azalaki na mwana Estava bomo com criança que estava em me vida, azalaki na pongi mas estava no sono. eloko nini O que asalaki ela fez? asali trop Fez uma troca, azwi mwana oyo aye akufaki pegou seu filho morto atie na mbeto ya moninga e pôs na cama da azwi amiga. mwana moninga E pegou a criança, atie na mbeto na ye meteu a sua cama. ebongo na kati ya troko oyo Dentro asalaki dessa troca que ela fez, ntongo eyebaki kotala amanheceu. ntango ntongo etani Quando amanheceu, atali mwana oyo ezalaki pene na olhou ye para a filha que está do seu lado. O- alobi me mwana oyo aza yanga Diz: esse filho te não é meu. atali mpe mwana ngo bien Olhou bem também para a criança. respiration eza te Não há respiração. mwana ngo azalaki kopemba su Porque te senão o filho respirava mais. atali oyo azalaki epa moninga Olhou que estava lá da amiga. amoni ke wana aza na bobo Isso aqui ela tem vida. atali batrace ya mwana na Ele ye só os traços da filha. alobi te wana nde aza Disse: não, yanga esse é meu. alobi mwana wana aza Esse filho yanga é meu. bien aimé dans le Seigneur É amado do Senhor. nayebi ke so oyoka message oyo ya plusieurs Você fois já viu essa mensagem? na kati ya koyeba ke oyo aza yanga to yanga Ele te de não saber qual é o que é meu, o que não é meu. ekreyaki débat Criou um debate. pesanga amen Tem um amém? na kati ya
débat oyo créaki desse debate. nandimiki bazalaki ka bango mibale Não é que c'était à son même bato bayaki ebele viu várias pessoas, bato bayele bazalaki pessoas inteligentes, basage ya mboka bazalaki sábios da terra. kasi solution ezwamaki te na Mas ntango wana não foi dada uma solução naquele momento. natie nanu parenthèse na likambo oyo nakoki koloba Mais parece que eu vou falar. nakokota na profondeur mais totouche nanu sur le point oyo ya ennemi Vamos entrar no ponto do inimigo. nalingi naloba boye na moto moko Que eu azolandanga já tenho me seguir. lati sujet na biso euti Quando o sujeito ke saiu, totambolaka na que benemi nós caminhamos com os inimigos. ennemi oyo tozotambola na Ele ye vai mandar com ele. aza conscient Ele é consciente, ou aza consciente ou é ke consciente, eloko oyo eza kati na ye está dentro dele. ezofonctionne su te Não funciona mais. ayebi très bien Sabe muito bem. ke nga mpenza kote na nga Tudo que eu estou rien ligado, ne marche nada anda. eloko te ezosimba Nada dá certo. même na domaine ya libala Mesmo no meio do casamento, nazozwa mobali malamu não tem um bom marido. mpona kokozwa mobali Você tem marido, nazosala toujours bechec você vai receber falhas. même na domaine ya commerce Mesmo no comércio, ata nazwi 1 million de você tem dollars $1 milhão. natia yango na mombongo Meter aí para Suca. no final, réussite eza não te terá um êxito. aza conscient É consciente. ou aza consciente Ou ele é même na domaine ya mabota kote kuna mpenza nga nazaka awa é meu filho. nalingi nayebisa biso nini Quer dizer o quê? ennemi aza conscient ou consciente na état na O ye inimigo é você na sua etapa. en tout cas bolimbisanga Me perdoa mesmo. bato A balobaka pessoa disse, na priere biso mpe tosalango tro na vie essa oração nós fizemos muito na ke vida. nzambe elimbisa bayini na Nós nga perdemos os mpo inimigos, bayebi te nini porque bazosala não sabem o que estão a fazer. mpo na conception ya mama vérité A concepção da nalobi mama c'est vérité. faux c'est archi faux Digo é falso e é falso. ennemi ntango azosala o O likambo inimigo está te falando que não está aza fazendo. conscient ke nazosala Sabe o que ye está de fazer para ti? ntango azosala baimprecation baincartation mpona échec ya vie na yo Quando tem pessoas que estão trabalhando para a derrota da tua vida, ayebi ke nazosala yango po ele aéchoué sabe que está para você falhar. ntango azobeta coup d'état na mosala Quando está fazendo tropeçar no trabalho, ayebi ke nazosala yango mpona échec na ye sabe que está pela tua derrota. yango priere oyo ya nzambe limbisa bayini na nga Mas sabe, você não, Deus perdeu os mpo inimigos. bayebi te nini bazosala Não sabe o que estão a fazer. antuka nga nakwayaka na priere wana Eu não creio muito nessa oração. mpo mutu nyonso ntango azosala likambo Da pessoa que está fazendo alguma soki coisa, tolobi ke saint esprit aza wana te présent na temps wana nós precisamos estar presentes nesse tempo, nesse momento mutu aí. aza na loi ya conscience Essa tem a lei de consciência. ayebi ke nde na osala boye paa na okomise na su Sabe, está fazendo por achar que está fazendo. ayebi ke oyo mpenza nde naza boye na kopoursuivre ye jusqu'au bout Até se vou lhe possuir até o final. yango nazoteya mutu Eu moko estou a pregar alguém. yeba kotambolaka na enemi Sabe, você que está com o inimigo. yeba kolalaka na enemi Sabe que você dorme com o inimigo. yeba ke enemi aza pene na O inimigo yo está no seu lado. pesa nga mesika Deve ozolanda a mão está me acompanhando. loba na nga lisusu amen Fala mais amém. enemi aza wana toujours mpona koluka esheke ya mwana O nzambe inimigo está sempre preocupado sempre para procurar derrota do filho de Deus. eloko nini ezosala biso mpe tokangamaka na bapiège Porque enemi está preparando essa garra na chata mpo tozoluka te tozwa révélation ya mutu nani oyo oza na Eu vou ye puxar a abração da pessoa que está com oza ele. na posa te ya kozala révélé Você quer ser revelado. nani oyo nasali intimité na Eu ye quero ficar intimidado. mutu nini onga na kotisi na bafere Porque na eu nga me fiz entrar no meu mutu negócio. nini onga nabengi ya social ministère na Vou nga chamar associado do meu mutu ministério. nini onga nabengi ami intime na Vou nga chamar o meu amigo mutu íntimo. nini onga nabengi mentor na Vou nga chamar o meu mentor. nani yango nabengi grande sœur ou grand frère na Quero nga chamar o meu irmão, meu namorado, meu nani irmão. nabengi copain to copine na Quero nga chamar o meu melhor amigo. sache-le bien bien aimé dans le Seigneur Procura bem, meu amado. bible elobi na biso bo Ele diz: peuple sans révélation povo sem revelação c'est un peuple sans franc é povo perdido. tala motuku ezangi franc Vem carro que não tem eza source na capacité ya koyeba direction te Já não tem mais de saber a direção. soki alobakele na gauche Se vai puxar a esquerda, telimaki aza sans franc já está sendo. Se soki mai eza liboso na ye tiver a frente dele, akodinda vai afundar. soki nzete eza liboso na ye Uma árvore perto dele. akobeta na nzete Bater na árvore. soki mpe barrière ya mire eza pene Uma na ye barreira de parede. akobetana na mire Vai se bater na parede. mpona nini Por quê? mpo aza sans frein Porque não tem mais trovão. yango nazolobisa moto moko na pokwa Eu lelo estou dizendo aqui na mãe. message na nga eza mpona mwana nzambe moko Vai ser para um filho de Deus. nazoteya moto nyonso te Eu estou pegando todo. kasi la ser niki makiesi Mas é uma mama verité makiesi Mama verité aye makiesi. koteya moto oyo azopesanga matoyo Eu pegar a cafeteta. oyo aza na mposa ke nzambe alobele na nzela Que na nga está Deus de fora no caminho moto dele. wana oyo ase dispose mpo Que se ayokanga disponibilizou para me ouvir. yende message ya lelo eza mpona Levar a mensagem de hoje para você, bana nzambe filho de Deus. toluka kozala révélé na oyo nyonso tozovivre na se na moi Vamos ser vamos ver debaixo do céu da terra. toza na temps ya koprie te pour ke nzambe afongola miso adémontre yo nani
nani ozana ye Temos tempo de orar para Deus responder. Às vezes oramos mostrar que estamos com ele. toza bato ya liboso tokondanaka bandeko na biso ya combat spirituel Simplesmente que condenamos os irmãos do combate espiritual. te bango balobaka mposa ozala na mutu opesa mutu osassocie na mutu il faut yeba etat É d'âme na ye difícil para você falar, conversar com alguém, para você saber alguém tem que saber deixar da alma dele. peut-être elobama mabe to bato bacomprene yango mabe Já foi muito mal falar, vocês entenderam mal, mais c'est biblique mas é bíblico. ntango olingi osangana na mutu Pode até se ajudar com alguém. na domaine nyonso Em todo domínio. même ya libala Mesmo de casamento. même ya bafere Mesmo de negócio. même ya camaraderie Même ya amizade. même yo mutu nyonso aza na bapère spirituel na ye nayebi te mutu nyonso te Não sei, mas alguns têm os mais pais toza na espirituais. bapère Tem spirituel os pais espirituais. peut-être tozalaka ni na kinshasa Estamos lá no Congo. tozalaka ni na europe Estamos na Europa. tozalaka na états-unis Nas Américas. voyage ekabola A biso viagem nos separou. mais mboka nyonso Mas todo tokomaka o país não chegamos. tozwaka me bapère ya ministère Temos um pai do oyo ministério. aza wana mpona koede nga mpona évolution ya vie chrétienne na Que nga tem para me ajudar, para me evoluir na minha vida cristã. mais tozwaka temps te ya koprie dieu Mas não temos tempo de orar a ke Deus. nzambe alolo Não, Deus do céu. nani oyo nalingi nasangana na Porque eu ye vou me unir com Ele. nani oyo nalingi napesa litoi to napesa A miso quem eu dará ouvido aos seigneur olhos. revele nga Senhor, revela-me. nzambe lakisa Deus, mostra-me. nzambe alolo Deus do céu. nalingi nasala Que eu bafere pego esse negócio. nkolo olobi nini Senhor, falaste o quê? tozwaka ntan wana Não te temos tempo. nzambe israel Deus de Israel. namoni ndeko mobali ye kosenga loboko na Viu libala homem que vai pedir casamento. seigneur lakisa Senhor, mostra-me. eske aye Será malamu que ele viu bem? aye kwa soutenir Viu nga para me sustentar? aye ko nga na ye tosimbana totembo Viu para ele quando se pegar para nos andar? tozwaka ntan wana Não te temos esse tempo. tozwaka ntan koprie Não temos dieu tempo de orar a Deus. tokɔtaka adefoi mbala moko na barelation Entramos de uma vez nas relações après e depois, soki tose retrouve d'échec nós tivemos na falha, tobandi oluka révélation começamos a pegar a revelação. adefoi tokomo kondane nzambe Começamos a condenar a Deus. nzambe otiki nga mpo ani Temos já porque nzambe eta moto aye kodétruire vi na nga Deus saber deixar minha otiki vida. nga mpo na nini Me deixa porque napesaka dime eu dou dízimo. mais depuis nasasocie na motu oyo Mas não liguei com essa pessoa. bafere na nga ebebi Mon negócio estragaram. tosalaka prière après Fizemos orações depois. ntango tose retrouve d'échec Quando nos juntamos na loba falha. na nga mesi kozolanda Dê-me nga amém, você está me acompanhando. pesanga nga nguya place ozolanda Dê-me nga amém, inferno. yango nazoteya peuple de Eu dieu estou para pregar. lelo nazolobelaka benemi Eu estava sobre os inimigos. naza na posa bana nzambe bazolanda nga O perfil de Deus está me peka ye kue Acho que tem que miso cair. efomwa Os olhos têm que ser abertos. to comprendre réalité ya système age ya lelo Entender a verdade do sistema do jogo de nayoki hoje. ndeko moko Eu vi um irmão. oyo tomesa kobenga bamisien profane Chama amigo profundo. alobi tozovivre na rythme ya lelo Estamos vendo o ritmo de hoje. c'est bien Sim, é bom. prier dieu Olha a Deus. révele nga Revela-me. nini oyo nakosala O que eu lelo posso fazer hoje? na rythme ya lelo No ritmo de hoje. mpona réussir lelo Para ter sucesso hoje. olobi na nga ezala Para bien amanhã estar bem. loba na nga amen Dê-me amém. tozovivre na benemi Estamos vendo com os inimigos. enemi akokozala ndoki ya maseke Podemos pôr esse bicho de chifres. akokozala mpe ndoki ya maseke te nde nalobaki na debi Por também ser chifre, vamos fazer princípio. akokozala mwana camarade mama tata to mama to ndeko moko na Pode quartier ser filho, irmão, qualquer coisa. Qualquer quem do teu redor. soki olandi nga na debi ya message na nga Você não vai precisar de uma mpe mesma mensagem. place nazokende na suka na nga sur ya sujet na biso ya benemi Isso é objeto, até feito esse objeto. na se base mingi na kati ya priere mpe oyo ya révélation Se baseia dentro da oração e revelação. moto oyo apriaka Você mingi que ora muito azalaka é révélé revelado. bible elobi na biso A Bíblia diz: priere eza dialogue ya moto na a nzambe oração diária de Deus com ntango moto oza toujours na présence ya nzambe na nzela priere Quando está sendo a presença de Deus quebrada na oração, nzambe epakwando révélé yo mingi Deus vai te revelar muito. okoti na contact intimité ya nzambe Você tem um contato íntimo com Deus. okoti na kati ya relation na nzambe Tem na relação com Deus. na nzela ya No libondeli caminho da oração. ntango ozoprie mingi Quando está a orar muito, nakosa yo te bien aimé dans le não vou te seigneur mentir para o Senhor. miso ekofokwa Os olhos são abertos. okozala révélé Serás revelado. na makambo nyonso na vie na yo Tudo na tua vida. nzambe akorévélé ami oza na ye akorévélé yo bana oza na Para bango os filhos que você tem. akorévélé yo na bafere ozosala Os negócios que você está fazendo. akorévélé yo na église ozobondela akorévélé yo na badomaine nyonso Se revela em qualquer esali ke domingo. tovanda mingi na kati na mabondeli Temos que estar sempre na oração. toyeba mingi na kobondela Saber nzambe orar a Deus. afin ke nkolo arévélé yo Para Deus nos revelar. baza na biso partout Estamos conosco em todo lugar. ata oza na intimité na ye te Nós temos intimidade com Ele. diable azopoursuivre biso na badomaine nyonso Deus está nos possuindo qualquer tipo de dom. adefota biso na quartier na nzela No bairro, no caminho, na wenze na praça. message na ngai eza A nini mensagem é o quê? nalingi na édifie mwana nzambe Quero moko edificar o filho de Deus. sur la discrétion Sobre a si discrição, sim. pour que koya na piège ya
ya ennemi Parce te. que quelqu'un a déjà l'ennemi. Esengi ozala discrète. Et c'est discret. Ozala discrétion. Et c'est discret. Bible elobi na ngabo. La Bible dit, Nzambe na biso notre Deus aza omnipotent, est omnipotent, aza omniprésent, aza omniscient. est omniscient. Ayebi nyonso zo se passer même na Et seconde. vous savez tout ce qui s'est passé même une seconde. Aza na puissance à gouverner le monde entier même na 1 minute. C'est un pouvoir de gouverner le monde en 1 minute. Mais bongo Satan le Ça diable place au diable. aza limité. Elle est limitable. Aza limité. Elle est limitable. Quand est-ce que diable ayebaka ba projet na Le diable biso? savait ce projet. Quand est-ce que diable ayebaka oni tozolinga tosala? Quand le diable savait qu'on faisait. À travers maloba na À biso. travers cette parole. Manque ya discrétion. Par la discrétion. Ozana secret. Des secrets. Ozana ba réserve te. Des réserves. Oyebi ko contrôler boka na yo te. Ça peut contrôler sa boque. Oyebi contrôler monoko na yo te. Contrôler ta boque. Esika nyonso yo za. Dans le cas où c'est ta. Oh, nga penza makambo Et ezoke. par qui fait dans la scène. Nande eza boye nazosala. Comme ça, ça ane oyo ekosila te nga nazokende. on terminera où il y a ndenge eza boye penza na esi na comme concevoir. ça, c'est déjà conservé. naza na zemi nzambe apamboli. Donc, grave de adefa moto oyo ozoyebisa. c'est un ifala. aza ne ndoki te. Non, fait ça. aza mpe na motema mabe te na message yo Avec pesi. ces mots, personne ne sait esprit oyo ezocircule. Je suis cassé pour molimo oyo ezotambola Je suis dans mpona kozwa babénédiction bana nzambe. oyo bana benga bavoleur ya bénédiction. baza wana kaka mpo bayoka. babanda na biso ntongo ndeke toolamuka. banda na journée esprit wana ezocircule. meme na butu avolana ezotambola. mission na bango kaka bayoka kuna lisoni. tuna nini yango eza kuna. ye azwi yango. ntango azwi projet na yo azwi makambo ya malamu alatisi yango nzoto. alatisi yango nzoto. apesi yango forme ya mabe. yo banda oloba likambo wana opesa bato. bato bakobomono aza lokute aza mpe escro alolendo nde esalaki ayaki apesa ye biso bamessage mais déjà il en est 2 ans 3 ans 4 ans tozomona biso elo te makambo yango aloba eloko moko mpe ekokisama te yo moko mpe kolo likambo omonaki mpena likambo yango ekomi liboso porte na yo po esalama mpenza osepela na vi okomi mpenza mbalola likambo yango mpe ati lelo mutu mpe aprometaka yo yo mpe komomoni moto alokusoki ezalaki manque ya discrétion ozangaki discrétion bana nzambe plutôt oyo bozolandanga na pokwa na lelo discrétion ejwaka role makasi epai na bana nzambe soki oza na likambo na yo conseil mama vérité akopesa na kati ya parole de Dieu zala na moto moko oyo aza socie na yo oyo kobanda kopartage na ye likambo wana oyo moto wana bible eyebisinga ntango moto asali projet ye nde amemaka yango na accomplissement c'est Jésus-Christ de Nazareth le grand vainqueur du Golgotha le rejeton et la postérité de David le grand Jésus et tout est possible ye akopréserve likambo na yo mpe akolatisa yango nzoto ndenge alatisaki miku Ezekiel misuni ezwaki sansi mpe ekomaki nzoto akopesa sansa malamu na likambo na yo mpe ekoumela to komona réussite bible elobi na biso c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et que se fait suivre d'aucun chagrin ntango nkolo akonti likambo na yo apesi yango sens apesi yango sens ya malamu lobi yo kofuluka kaka na likambo ya malamu ya projet vi na yo ekolela mpe mitungisa ekoya lisusu te topesi yesu amen tolobi amen nazokendanga mpona sukisa mpona kosukisa na koloba nini basi oyo mibale ntango balalaki balobi ntango oyo alaleli ya ye asalaki troke asalaki échange bien aimé dans le Seigneur bible elobi nanga bo notre Dieu qui est au-dessus de tout le premier et le dernier Maranatha Jéhovah Jireh il change toutes les malédictions en bénédictions Satan ayibaka o ba méthode ya nzambe diable aopéraka na ba méthode ya tata biso bana nzambe toyebaka te ba méthode na biso
nós sabemos o nosso método. Prévaler yango tozo échoué. Porque ele fica matando muito. Toyebi ba méthode dini to tata na biso asala. Sabe os métodos do nosso pai faz. Mais diable simba ba méthode à tata. Mas já pegou os métodos do pai. Alors que tata na bango. Nosso pai. A changer ba malédiction na bénédiction. Mas a maldição é bênção. Yeba yeka na même méthode. Ele com o mesmo método. Comment changer tous les bénédictions en malédiction. Começar a bênção em maldição. Prévaler. Prova disso. Na passage na ngana 1 roi 3:16. É a passagem para ele Na occupation mibale. São as mulheres. Ennemi tanga comprendre. O inimigo quando entendeu. O ennemi ayebi defeito. O inimigo sabe todo feito. Ayebi ke ngai mukolo yango baokanga na singa baobwanga na moto. Sabe se vamos amarrar como no fogo. Ayebi ke ngai naza na mikolo ebele te. Sabe não tem muitos dias. Ayebi kata nazorene na se na moi deja na balonganga na longa. Sabe já estou vendo debaixo desse sol, mas já me venceu. Ayebi point faible na ye. Sabe seu ponto fraco. Ayebi échec na ye. Sabe a sua derrota. C'est pour cela. E é por isso. Asalaki pe échange. Fez também a mudança. Asalaki trop. Fez a mudança. Alobi nga na kozwa ya liwa. Se eu pegar o morto. Na tie kuna kote wana. Por esse lado. Na zibo moi na ye. Pegar a vida dele. Na songi si kote na nga. Voltar ao meu lado. Loba na nga amen. Diga amém. Pesa nga amen. Diga amém. Pesa nga lisusu amen. Mais um Na yebe te bino sponsor na nga ba comprendre. Se você está me sendo Nino nzamba tiaki na motema na nga mpona yebisa bana na nzambe. para o filho de Deus. Yango asalaki échange. Ele fez uma troca. Nazoyebisa moto moko azolanda nga. Para dizer que ele está me acompanhando. Nazoyebisa ndeko mwasi mpe mobali azolanda nga. O irmão está me acompanhando. Yeba ba système ya nzambe. Sabe o sistema de Deus. Yeba ba méthode ya nzambe. Sabe o método de Deus. Yeba ba système ya nzambe. Sistema de Deus. Tata na nga salela ba système. O pai faz parte do sistema. Saúl alobi na David. Saúl disse a Davi. Napesa yo bilamba na ngai ya Que ebitumba. daria a minhas armaduras. Napesa yo ndelo na Que ngai. daria as minhas armaduras. Tandis que ntango azopromettre David. Você prometia a Davi. Ke napesa yo bibundeli na nga bilamba na Você ngai. as minhas armaduras. Ye moko asali échec na biloko Eu já yango. fiz as falhas nessa derrota. Mais azopesa moninga espoir. Mas dá outra esperança. Napesa yo. Eu te darei. Alingaka aloba nini na Que David. isso que é Davi. Ke bilamba soki olati. Se você usar. Instrument na nga nazopeso. O instrumento que eu estou a te dar. Yango ekosala ke olonga Goliath. Já vai você vencer esse Golias. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado Senhor. David azalaki koespere na oyo azalaki. Davi estava esperando que ele ia. Ayebaki ke bisika na utaki na kati na zamba. Quando ele saiu dentro da floresta. Esi nasalaki d'exploit. Já teve esse. nakokonte na bibundeli ya Saul te. A armadura de Saul. akontaki na nzambe oyo azalaki oyo alongisaki na kati na Contou nzambe. com Deus e fez dentro da floresta. nakomi nasuka message na nga. Que no final da minha mensagem. bien-aimé dans le Seigneur. Agora, Senhor. yeba basystème ya nzambe. Sabe o sistema de Deus. yeba baméthode ya tata. Sabe o método do Pai. yebaka kobondela mpona kozala révélé. Sabe a orar passagem de yeba final. nani oza na ye. Sabe quem está com ele. yeba système ya O échange. sistema da mudança. vraiment nzambe ya lola apambola biso nyonso esika tozali. Deus da pessoa onde nós estamos. apambola ndeko nyonso ya landi ngai. As outras irmãs nos acompanharam. tokomi na suka tozobondela Estamos nzambe. a orar a Deus. tokangi miso na biso. Fechamos os olhos. Père éternel, napesi yo lisusu merci mpo bongi na yango. ozomérite gloire mpe honneur nzambe ovandi bisika bosantu. merci mpona message ya après-midi ya lelo. nayebi ete nzambe maloba oyo édifie peuple na yo na après-midi ya lelo. nayebi ete maloba na yo eporte implice na vie ya moto moko. merci nzambe molimo santu mpona parole na yo. nayebi ete esungi bandeko bazolanda biso mpe esungi mama vérité ngai moko mpe esungi biso nyonso toza kati na esika. kombo na yo kumama soki okopesa biso lisusu opportunité lobi toloba na part na yo sur sujet na biso ya baami. seigneur tokozanga te koloba zwa lokumu na kombo na yesu nde tobondeli. merci seigneur jésus christ. Obrigado, Senhor. merci seigneur jésus christ. Obrigado, Senhor. tokomi na biso na suka No final. nakobosana te kopesa mbote na bandeko na biso. Graças a Deus, irmão. nayebi te grâce à Dieu à travers bango Graças a Deus, trabalhou para eles. basalelaka biso partage Estamos falando para as partilhas. mpo ete message na biso mpe etraverse bafrontière Mas você precisa atravessar a fronteira. mpo ete bisika mpe yo ozali ta mosusu na nzela ya vmak production vmak tv olandaki yango te. Onde você está batendo para não ver mais. na nzela ya partage ya bandeko okolanda message Nas oyo. partilhas dos irmãos vai começar premièrement napesi mbote na mon pasteur mon conseiller numéro 1 cumprimento meu pastor, o pastor número 1. évangéliste Emmanuel Pedro Timoteo na kati ya altar de fogo. Evangelista pastor Timoteo dentro do altar de fogo. mbote na nga epai ya Florichigo Tchangu mwa collège na kati ya français na Saint-Briel. nabosani te napesi mbote epai ya mama na nga Raquel Christovan na kati ya la consolation des âmes epe epai ya mama Eliane présidente ya bamama.
napesi mbote na nga epai ya évangéliste Rocher Mwaku na kati ya hôtel de feu. Napesi mbote epai ya papa na ngai Sébastien Lutangu na kati ya France. Napesi mbote epai ya président na ngai oyo na mesana koloba moto moko bien mabeli wato nzamba boya ya papa Basaula, papa na Belleville, papa na Gradi. Napesi mbote na ngai epai la Reine Zinga TV, papa Philomo Pepe, Tete Thérèse ya mama na Vanessa na kati ya Berlin, bambote ebele. Napesi mbote lisusu epai ya Virginie Malembe, bambote ebele. Napesi mbote epai ya Bionique Tchangu, Bionique bambote ebele. Pe famille Tchangu Mobimba, napesi bino bambote ebele. Sans oublier le maréchal Miezi Antonio, l'instrument de guerre, pe mbote epai ya Papa Deka, vraiment papa na ngai nyonso na kati ya Angola, pasteur Néhémie Voilu, bambote ebele na bino nyonso, sans oublier Paka Kitsala bambote ebele. Pe na sima caméra na bo sanitaire Michael Mayola bambote ebele, interprète na biso. Belior bambote ebele, interprète na biso, sungaki biso pour que message na biso ekende pe epai na bandeko oyo bayokaka portugais. Bambote na biso mingi, tika nzambe ya lola apambola bino. Bo s'abonner na chaîne na bino VMAC TV, vraiment bo s'abonner ba na nzambe. Batumsu balobi ndeko moko ayebisinga lobi mama vérité totaka ba sans tabou na kati ba chaîne na biso. Sans tabou eza loka ba émission pornographique. Ayebisinga mama vérité totaka ba sans tabou po eza na vitesse ya makasi. Biso ba ndeko benga biso bata mokili to sapona ka vitesse. Soko tie sans tabou bato bazo s'abonner bazo kota mais côté na bino bana nzambe bémission na bino wana bato basabona kana bango te na yoka ki kama na pesa ki raison bana nzambe bo sabona ka so moni loko malamu chaîne ndeko na yo sabone taka do on pesa nzambe raison taka ka o sabone o sali partage o camarade na yo sabone. Merci beaucoup nzambe apambola bino, bye bye.